Mbote na bino balandinyo sur bosolo na politique officielle esika bozwami pambate tolobaka na bitumba moko kolonga kasi na kimia biso mibale ko informer, ko instruire, ko former, ko éduquer en même temps, c'est ça notre mission sacrée. Yango tokiti awa na commissariat provincial ya ville province ya Kinshasa kokutana na monsieur le commissaire provincial et la police à ville province à Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Pambate, une semaine après rentrée scolaire, et zongi totalement dans la ville province à Kinshasa, tout comme l'étendue à territoire national Mobimba. Makambango, ils ont la passi. Pambate, circulation, ils ont vraiment la difficulté makasi. Une ville, ils allaient environ à peu près 14 millions d'habitants, 24 communes sur le plan administratif, 4 districts. Moyen que tambola na Kinshasa ezalité même na bato na tongo pour conséquence bana bazo que ne classe na retard. Deuxièmement bato pe ou bazo que ne misala bazan na problème, il y a des urgences des malades, même misala ya l'état, même police et moka comme na sérieux problème. Nanye sengela ki sala quelque chose pour que situation yo ezala remédier le plus vite que possible et permettre circulation à la normale n'engezalaka. Est-ce que ça la police, est-ce que ça ba chauffeur, est-ce que Zali biso ba usager de la route? Est-ce que Zali problème il y a chef de l'État à qui revient la responsabilité? Mutuna liboso yangwana mais ami balé to appelle likambo ya ba bureau de en passant pambate ça fait un temps général Kasongo aza ko sensibiliser bato pour la politique à proximité mariage ezala. La police n'est pas un groupe de magiciens pour la koyeba o ezali sur terrain ceux qui bino bolobi kakate. Wana ami balé où ensemble nous avec cette opération et puis troisièmement opération Mounen eza lancée la semaine prochaine où ekoko ma partie à mardi. Touti na réunion ba image nde boza komona TV za radio te. Général alobi à partir à mardi a pesi ba décision pour ezali très importante. J'aimerais à ce que yemoko abandela yango popino boyoka yango pambate soki alobi tokondima pambate yenda zali mokonzi ya ville à Kinshasa na maitali police. Alors avec tout honneur et considération, mon général Mbote ndeko Israël. Toye botala yo awa na compte bosolo na politique officielle une semaine après rentrée scolaire. Maintenant, le 9, le 10, tous les 4 coins de la capitale, ils allaient boucher dans l'embouteillage grave. Est-ce que d'abord, peut-être selon l'analyse de la police, ni les alliés na cause de l'embouteillage énorme pour les bateaux Oui, oui, que rentrée scolaire depuis la semaine passée, mais oui, oui, nous avons rentrée effective pendant le lobby. L'embouteillage, c'est qui m'a cassé lobby. Lobby, embouteillage qui m'a cassé pour considérer qu'il y a rentrée scolaire, remise et reprise. Ba ministre biso ba moni bazaki na esengo ebele ba ina bato ebele ba mitu ebele na pesi mo mobulu mais le lope mo embouteillage ezali mais tout ça réunion le but ça réunion ba commanda PCR banso de façon que embouteillage wana to sala makasi ici là eza mo sala biso esengi to sala to cha maele nyonso embouteillage là ba de façon que bato ba kende malamu bazonga pe malamu mais nous sommes pour essayer de s'engager les chauffeurs, bateaux à cause de la route. Cause à la moto, nous sommes pressés dans la balabala. Ce qu'on a dit, molongo na yo, aucun. Mais oh, au tic molongo, côté sens contraire, commis place, aux autres balouka place, mon oba balouka kate, auto bengi sans giratoire. C'est que code de la route est prévoit qui place à balouka. Ce qu'on crée, bon, la carrefour, boy, au balouka. Mais yo créé à yo moko. Autant les autres créé one, au tient embouteillage. On manque, ceux qui vont profiter, on a manque il y a sévérité, ou bien passivité, c'est la passivité à la police. C'est pourquoi tu as réuni un peu ma commandant, de façon que moi, les coffres, ma carte, c'est là, place wana, basunga bande comme ça, PCR, de façon que qui m'y est là. Vous voyez que la qui ça yo, nombre à mitu kati lelo, tu es bien ngote. C'est que tout à l'heure, madame, chaque jour, mitu kota. So que na mata di wana, ba conteneur, ba ketche zoya. Nous sommes les oya kakisasa. Ba jeep ba nini na bamboka mosusu bato ba na train. Azu train a commis atiki mutu na train, azu aki obi azu bis atiki mutu na pour na embouteillage. Mais mutu alingia ke na tika mutu moi na ekala mutu na ye. Okomona école boy 500 véhicules na école. Nous sommes na nzela za kamuke kaka nzela ba sala kawana. Mais mitu ko zo bakisama. Mais toko croiser maboko te toko bunda de façon que bato nyonso baza mulongo ba respecter nzela malem. Mon général Bakwazo pour penser bon pour avoir bango penza accusation te et pas accusation c'est normal faut pas qu'ils tout ba bisan tout exactement ba tu moni que likamulongo la so ton ils a problème réel pour il a problème ya chef de l'état ici à Bandaki mais bino la police est singeli bozo ba mesure préventive pour na
parler de la situation. Vous voyez qu'il y a un rentrer causal. Vous voyez que les des moteurs sont en construction. Mais le mécanisme est besoin. Donc, on a un niveau de RTNC, le 24 novembre, et un niveau de Pascal, et un niveau de la Socimat. Vous avez un mécanisme. Au-delà du mauvais comportement du chauffeur, au-delà du mauvais comportement du PCR, parce que bateau bazar rebelle va mais les camoisons des motos c'est un grand problème. Mécanisme ni botter sur pied pour nous parler de la situation en mondiale. Je crois que les des motos ezali le col la douleur enfantement. Quand moto za la zemi azora douleur tout ça attend la boti douleur les cils avant ni comme na 5. Projet achète de tes projet qui toko. Baso des motos tout le monde ba souffrance lelo lobby. Bato ko sepela. Tango président Joseph Kabila bon ça banzela bato bana olelati. Mais après ce qui a bon ça kangote lelo ingeza situation ingeza ndengeni. Eza ndenge wana. Alors biso to soki ba mesure. Pambate ce collègue baso des motos là tozui ba policier. À part ba roulage tozui ba policier oyo ya ba bataillon Jemi oyo bakilo bazobenga ba ujana. Baza ba ujana te. On les a ba terme bakilo ba pesi. Totie bango na baso des motos de façon que soko muto ayena mutuka ako parquer la carte de son muto. Obi à côté de maté akitsa muto bi amatsa moto. Non. So de muna carte de son moto oko kitsa moto te oko matsa moto te. Ezaka ko zokende. Alors, to délocaliser peut barrer. To lobi na 20 mètres ya so de moto oko tele maté. To tie wana siko ba PC. Ba faire respecter nini. Moko passivité à police. Olé bato bazala wana na 20 mètres bazate. C'est pourquoi tu as vu réunion lobby pour ba commandant. Oh ba commandant. Oh baza passif. Ba kolongwa. Na kolongwa la bango. Sans autre mesure de procès. Ba kolongwa maman. Parce que ceux qui ont bouté butazo qui ne mosa na ya comme en retard, ba de tika wana classe comme en retard, mutazo imaima. Et ça m'a monté. Alors que biso mosa mosa sacrifice et c'est que to la tongo. 5h30 6h to la jera. Tant que tu es allé qui n'est malem. Ce qui police a été tout comme une zamba, tu dois n'importe quoi, tu dois ça est-ce qu'il n'y a pas un problème, il y a effectif mais ils s'opposent à niveau PCR parce que les gens à Carrefour tu vas pas à 4 5 mais avec l'arrivée à saut des moutons, on a une flux de rentrée scolaire peut-être il fallait multiplier aussi l'effectif la PCR. Ils ont un problème pour le moment. Oui, effectif PCR ils ont moqué effectif la police news. Mais tu koloba to sali si bango omoni na nini na so de moto za PCR te mais ba PCR mozusu ole ba kende place to na bango wana bango ba préfère ba kende place ba ko ndeki ko bambongo to tini bato ba kanga bango bakimi okomona na place moko 10 PCR alors que non to bino 10 tika la 4 de ba kende place songolo na mutu makasi pe ya ba conducteur so ba PCR pe baza 3 4 ba ko beta bango yo moko mona bazo coller awa réunion tout ko sala seko. Non respect agent de l'ordre. Ozomo na mambo ka mosusu PCR ko chaka musapi boy. Temi maramo. Musapi pamba. Mais awo che musapi boy, bazoma lokola mamba, lokola bololé, bazo respecter mutute. Bazo respecter te parce que biso mo to se respecta kate, to senga mbongo, metandi, to saka matakasi de bazo respecter biso te. Non. Ouais, ça faut fuir. Très bien. Deuxième problème avant dernier, il y a bureau des opérations dans ça qui il y a quelques temps problème à moto comme il wapi. Oui, ma bureau D faux bureau D. Parce que là ça ramène chaque fois moto ya bureau des ani moto renseignement baye bakaite. Ba chef baye bani ba chef renseignement mais bato ba agent assez quoi baté tamu sakoza mwana yo tamu sakoza satine na yo tamu sakoza la oya pangusa kawana tamu sakoza ko moto akata matiti zokane musana yo renseignement. Alors oyo moto azo ya ko se présenter nga bureau de wana moibi na bisa ki population moto aye ndengana bobelela bokangaye soki na bien population boza ebele moto aye baza 3 4 baza pela manduki te atata nango akobomate bobelele bango bokangi bango police akoya atie bango maboko parce que moto bureau de soki nga sa mosala aza na bulletin un document na lobi nini akende koluka moto ka songolo tout ça bien a requérir renseignement nga zo ka renseignement na ko tona document o pesa document na o pesa carte na est-ce que carte za na mboko carte citoyen carte pour citoyen zali est-ce que carte d'électeur moto ça obligé za nango eza nga so na ngi za lokola ngai na za électeur te na za carte d'électeur nini eza facultatif soki na ngi na voter te na za carte d'électeur te alors yo ki de kosenga moto document na ngi za nini waza moibi alors population
batu kanga mosusu baza kacho Comment identifier na victoire na victoire les vrais bureaux le vrai bureau de azali moto azana document azana mission moko ba mission ebele moyibi mais mission ebele ta moto zo la 15 mission nana bese 15 ya kosani pe mission na azana ko abina zo luka document ezali bureau na zo luka monsieur Israël ah OK document na yango azoka na Israël ils ont recherché ils ont recherché moto nyonso rechercher le véhicule sans plaque. Voilà. Mission générale, mutuka sans plaque. Bien, mutuka ezali na plaque bâchée. Voilà. Ouais, ça va. Comment ça ça na? Mais ko ken na ba parking, na place bato ba ta intérieur, comment dans tout la bato. Oh ça coche biloko mabe. Wana moyibi. Biloko mabe za. Yonde za biloko mabe. Et sengeli côté na makamwana ko yebisa biso. Ba commandant sur si ba yebike ba bureau de ezala armée, ezala police, o ya lokuta. Bako exister sur toi tu commences la victoire sous na stade ça continue bon général pour la aussi ça au outil ko ça la réunion monene na bande ko ya seko aux états mingi ya ko étudier ba paramètres pas battre ba plainte eza ebele na niveau ya population entre autres na kambi ya ba ko viola kato ko enlever bana basi to bande ko mibali ba ko botela bango bazo utiliser abusivement mituka oza et transport communément appelé catch na ville province ya Kinshasa. Un mécanisme pour accompagner les décisions et quelles sont les décisions prises lors de la réunion où la population a retenir la date. Bon, la population a retenu que ceux qui les autres qui jaune, wana, et ça qui dit notamment dans ma ya criminalité, qui jaune wana, et puis tout qui numéro, mais donc le ministre va la libéré. Alors, moi ça, il quotidien chaque jour, voilà ma population. Face à une telle situation, qu'est-ce que nous devons faire? Tu étudier tout le monde que non, n'a pas enquête ça, n'a pas tout kanga qui va criminel, 90%, parce que tout le monde 100%, tu vas kanga basi. Jusqu'à présent, tu as la carte mobile qui va amater un taxi, va lever, va jouer biloko, va ticket non, car basi. Va profiter de basi, va être vulnérable, va mibali, va nyongier, va botter biloko nae, va violer les avocats moko rare. Rare. Mais que boto biloko oui moi bien to lobby mais to kanyo so wana zaka filmer et puis ce que au matin mutu ka filmer wana okoti na kati ba ndi ba tie musique makasi ndeto sololi na bata seko décision biso zalaki ke mutu kanyo so filmer et ko tambola sote il y a catch il y a voiture il y a ça taxi il y a privé taxi nous ça filmer taxi jaune tu peux si une semaine là toi mardi prochain taxi moko jaune te ko tambola ba fi vitre fumée ou teintée. Alors bandeko ça c'est comme poser problème que ba teintée ngo eza mingi d'origine, ba fumée ngo d'origine. Alors toi si bango c'est place que bon, le cas d'origine, donc comme ça tous ba usine a été ko changer ba vitre wana contenu pe ba difficulté sociale. OK. Quitte sa vitre na yo. Vitre ko kita. Tu vois bolobi ke ba mi bazali ochata ma katikati de façon ngazali na zoma mtoza kati pe musique za kukita so ki mutaobelela na koyoka mutaobelela be mutazo azo bunda na ya mutwana azo bunda population komona kobelela to ko sauver mutwana de musique to jiwana et puis ba ya mibale ba ocha ba publicité sima pe yo ya miliki ya nini ba bashe kuna sima na vitre sima non balongola yo swana ce que tout le monde a la publicité sima to bi filmer nyoso eza publicité eza nini sima na liboso na katikati te ngona moto et amona na polele oza sima zo mona moto alors tu vas aussi dire ça police ya proximité où tu rejoins tout ba moko et ouais taxi ni tout ka o tout mona ina nzela bitu proximité to songo le lote oza retard ça fait une année et demie ils sont opérationnels dans la nini ma circonstance parce qu'ils ont la cache na kati so to tamol lango to moni wana OPG za kati ya mutuka wana to kangio basambisio wana etato me mayo na Siat ou bien la cacha Siat les plus proches basambisio mingi to tia na Ipen na Victoire bon lokola ba opération to ça là après lobby pour na ba embouteillage ce que tiango pour ba chauffeur aux amalam chauffeur asali mboibu to di chauffeur ko tie wana basambisio na mutuka proximité ayo kina no moi climatisé encore climatisé kitoko awa condition bolenga yo droit de l'homme eza mana mukuna kati batia ba kachon ba sambisi la PV avec mon PV simango to memie place sengeli je crois à partir à mercredi okomona ngo même kuna na ba toazo à sens contraire
nalobi boye na ozoposer question ya basens contraire te obosani yango question wana natuni nalobaki na niveau ya chango par exemple place oyo bandeko bazomona baimage bakonzi ebele baza kozwa sens contraire bango bazosupporter embouteillage soki bakomi ata présence apesa ezali baza habitué ya kozwa sens contraire epuis likambo olobaki ya bamituka bashe bakonzi ebele bazokenda bango likambo wana apparemment oza mpe limité ya certain na limité te nayebisi bakonzi ya sika oyo bazalaki domaine ya mokonzi na président de la république baministre na biso boyeba ke awa toza na ordre ya commandant suprême président de la république mituka bashe tokokanga mituka sans plaque ekotambola te tokokanga ata oza nani tokokanga parce que moto aleki président de la république aza te eza ordre na ye biso tozo exécuté baordre na ye ntango mosusu bato ya sika wana bayebi makambo ndenge eza te bayeba à travers yo ke mesure wana eza d'actualité et puis bato baza sens contraire ozokende wapi est-ce que oza président de la république ozokende ntango ozokende okunda ndeko lobi okende aéroport okoza sens contraire te landa molongo faiblesse nde passivité ya police de temps en temps nga moko nazala kuna nafandi kuna esalamaka te mais est-ce que il faut kaka commissaire provincial azala kuna non bakonzi na biso mingi bagénéraux baza les généraux sont vraiment respectueux bazolanda code de la route kaka bakonzi moko ya biso ya civil nde balingi kosala makambo sens contraire wana batika makambo wana un jour nazosala makambo mosusu nakozwa yo tokosala émission tokozala kuna soki tosala émission chaque samedi bandaolekata na télévision moko banani bazobebisa mibeko comme ça yo ministre yo na oleki boye tofilme mutuka na yo tolekisa na télévision je crois avec ça bakotika oui mais makambo akotobola mituka parce que ntango yo okei boye bato balandi misima tokotobola mituka eza même pas une semaine atobolaki mutuka ya mokonzi moko 4 nyonso sens contraire wana tozotobola bapne parce que toza na matériel na onde to badépannese te badépannese bakangi biso ezoya l'état tobanda kodiscute eza te solution ezaka totoboli yo 4 pne wana comme ça oza na mbongo ebele et puis ozwa retard okoma avant te yo olingi okoma avant ozwi sens contraire batoboli bapine na yo est-ce que oatteindre objectif na yo c'est comme nous devons nous respecter tuna bato ya tiango bakoyebi biso général soki aya bato nyonso bakimaka chaque fois mais est-ce que eza makambo na ngai te bacommandant chat urbain bazali bacommandant batayo bazali esengeli bato bongo nyonso basala mosala wana soki omoni mwa kutu mwa nzela ekoyi mwa malamu kote kuna na aéroport soki oleki premier seur de mouton eza à l'aise de bonhomme oleki na bitabe ça va kaka ya suka wana na problème parce que de 4 bandes comme une bande l'état 4 véhicules comme un véhicule na route mokali wana bato bazobima boye c'est ça le problème c'est ça la grande difficulté il faut étudier les paramètres tokotala ndenge tokosala nayebi te tokotala na baservice na biso de façon que à un certain moment tokozwa soki tomoni ke vide eza kote oyo tolekisi bato na côté sens contraire sur autorisation na biso bato baleki aye montant tokati mpona koandigue embouteillage on peut le faire parce que de temps à autre omoni nzela akoya bato bauti aéroport nzela eza vide bato kokende baza plein comme biso toza police tokofungola tofungoli wana mituka eleki tomoni ok stop tostoppe mais esengeli un responsable sinon ekozala nde autorisation mpe mingi ezalaki plus na bachauffeur na bausager de la route mais mpona bacommandant peut-être d'une manière générale bacommandant nasololaka bango na preste nasololaka na parade na baréunion bazalaki wana na réunion lelo lobi eza réunion bacommandant pese réunion sokobanda na sous détachement na poste pese sous détachement ti na bataillon tokosola bango de façon que oyo aza faible ya alonga na ye déjà de façon que bayebake mosala eza sacrifice oyeli okoti na pese koluka mbongo te kosenrichir te soki osenrichir wana oloki makambo mosusu oye nde kosala mosala bato basepela bakoma na moto alongwe na ye akomi embouteillage ekozala même na poto ezalaka mais ezalaka bouchon te soki oyi bouchon ekomi makelele mais bandeko biso bachauffeur bayebake policier esengeli kotosala tosala eta abi tia pembeni soki bandi kotrakase yo otrakase ozobenga nini basengi oza permis te bakanga yo te auditorat mpe bakomokanga pcr mingi sur voilà nauti kokoma mokanda na auditeur général je crois korépercuté aza mokonzi na biso korépercuté na baauditeur de supérieur de garnison mpe
Et comme il n'est pas, ceux qui policiers à télémission, mutu, à Kangi, il y a même un auditoire. Alors que mission à Bango, ils allaient renforcer la discipline dans la unité. Pas le contraire. Alors, voilà, les amis, comme c'est que tout est auditoire en Gilles. Na comment ils ont conduit mon candidat de façon que ils ont mis en garde parce que tu toléré ma commande en tête. Mais ça, on a renforcer la discipline. Les alliés qu'on défavoriser l'intérêt de la République. Je crois que les ont pas isolé. Tout résoudre à l'interne. Merci mon général. Merci beaucoup. Sur la politique et Souki Boyoki général alobi na motema na mobimba. Patron et la police ya ville province ya Kinshasa. Ye mo linga plus pas benge mwana mosala ya peuple la boya koza ki mokonzi. Bien kazanango. Alobi na motema na mobimba, il a expliqué noir blanc. Au etali ba soda, je pense que yemo alobi eza na parade, eza na réunion, ba instruction ko pesama. Mais yo chauffeur, talaka pe moi photo à moi sina bana, ota la place ou tina place ozoken. Tango yo tambola mabe, général azando kité. Mais tango ba kotobola pine, wana nde okeko luka, banganga po ba ko sambela yo. Embouteillage est inévitable même dans mboka bapaya. Mais bouchon bisonyo stoko ko éviter yango ceux qui to se comporter en bonne et due forme. Tout ça code de la route, tout ça agent qualifié, tout ça motonyo so okuti azape piéton, to moto aza kokumba mutuka mosusu pambate sécurité zali yo batelanga ngapela batela yo. Kimia na mabota na bino tokuta na mbalo ekoya.